kisinga te ngano la kiso et puis dans la kiso que yo kozala te dans qu'est-ce neti ba mission tout auto banana ba ba longwa mais ngai tant que fan beta le roi de la forêt na longwa te nazala dans la soko bonga miti moi le roza na poso beta makasi na wenge au rebeta encore il faut tabola na bagarre de corps chaque jour yo ba kitambo so monya longi na ngana rep faut s'entendre déjà mabe na prévenir yo nga batanga ponya na risque vina nga pona wenge moninga mutu nyosa sala na wenge na lingake pozo orchestre na nga beta na wenge te na intérêt bundi sorte yeso mona na matin podam na beta misekite tous les messieurs les kana wenge la lola $5 na nga 1 franc na kabeli tous les messieurs na sala ngo po ba beta na maison mère so muta longwe wenge relation ngana et silaka na sala ngo pona lingaka wera na sala ngo pona tande pona linga orchestre nanga et puis na bando sala ngo lelati yo porter la wenge obeta wapi bafula fula oti yo kanisa oyeba te ke silaka eza na ba niveau na oti oyeba te yo le ko making ala la soki to sala no musa monte yo sala musa peut-être simple onga sala de l'équipe sala yo go sa mission ta moko ofinga muta avec fonction ya mboko otambola obosa koza mwana no ota vino na risque kaba bukanga lino pona wenge bachanga ponya pona yo lingo yo mekanga na la kisao chaque jour ba no mone longnanga faut s'entendre présence. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Kin France Télévision. Et vous changez la moitié. Et vous changez de. Donc, on a lobby bon. Et vous demandez à partager les morceaux bien. Donc, et ça bon. Parce que nous avons l'ingate. Et donc, nous moko. On va nous saler le quoi. On va nous dire nous tourner les os à la bienté. Poani. Nous tourner ça la bien. So muto ça la bien. T'as la table à manger. Ngana boko mana niveau na silikatina c'est na mutu voice c'est que leki ngane na za boso na dépenser mbongo na nga opesa ba musicien yefo sepela kata silikaka kaka voyage tokeko aza toxique ngana ina makaba totelemi na aéroport na makaba on se ngana loko ayi sango te yo za même moral nga donc c'est semer de trouble na répondre à côté na bi bino na ye makambo wele talinga te na ko kota muti na zume makaba akoye bana longole pembe na ye toke musika pembe. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Kin France Télévision. 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 Salande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre à travers cette émission. Mesdames et messieurs, Kin France Télévision, merci pour votre fidélité. Bondima, chaîne Oyo, pour nous avoir information, il y a source pénètre, claire, Bondima vraiment. Besoin d'informations, en tout cas, Kimia et les Kimbasu n'a pas si, parce que la bandaku, la famille, ceux qui vous ont Kimia, les kata moto, azana immeuble, ou azana ba problème. Ça dit que Kimia, Isa Makasi Koleka. Merci beaucoup na ndeko Selenge, Sisi Selenge Fashion. Fashion a bungisaki papa na ye, tozalaki wana, tolelaki na elongo na Francis na catholique en tout cas, matanga en tout cas, et salamaki vraiment l'impact idéologie, nous autres papa fait na Kimia. Et merci beaucoup, on a 3 fois King Kabo, partenaire de Kin France Télévision. Merci beaucoup, on a tenu Konyoso Bondima, pour s'abonner à Kin France Télévision, chaîne Nabino, pour vos informations claires, pénètres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On a eu comme on a Yannick Wenge, dans un de Konabino congolais. Naya Kapoto Sola, Marmozo Leka, Nambo Kanabiso. Mesdames et messieurs, Wenge musique à maison mère. Il y a un son qui a un déplacement dans les arts sur la Guinée, sur la Mbokanini. Zalaki vraiment coulé dans marmotte des acquis, n'a pas voyagé qui ensemble. Les acquis n'ont pas d'idéologie, mesdames et messieurs, concert et Betamaki, et les kaki, n'a normal, n'engue marmonio sa wenge, maison mère, bande quoi, bengi sanga, benga la téléphone, yannick wenge, aux api, wenge zo beta koto yo, wera zo beta koto, wera zo beta koto yo.
Mesdames et messieurs, maison mère raison à Kinshasa, lobby déjà avec un partenaire logique, voyage les cas qui toko, Maramu Bakende, Koussala les cas qui bien, Makasi. Mesdames et messieurs, oui, j'ai même pianoto bimsanzem, vous n'avez pas de matchs, donc ça va, bandiko baso consommer en une minute choyo. Les autres les kalango qui toko, n'engezala kaka. Mais la maison mère, moto zopela, makambo ezali, toujours makambo. Après avoir Bill Clinton collé à la télévision, koloba kenon na dynastie ma waka wera te po wera abeta ba 12 abeta wera ba 12 donné faire lobaki ndenge ba actualité nezoli ka mususu bimi odile manzaka fan ya maison mère contre Sarah Solo guitariste et soliste ya maison mère actuelle makamoze ebele bandiko batine nga ba voice mais na oloba mingi te bo kango bino moko makambo oyo. Pardon, ils ont la maison mère, la minute où dit le Manzaka, na Sarah Solo, ma maison les belé fort. La recherche commentaire est belé boyoka. Na salika annonce, ça peut si moté parce que na respect dans la bino na Kin France Télévision, ndé botala rabiso. Mais na considéra kabino ne bato bo sabona la Kin France Télévision, ba fa na maison mère bozali, ba fa na wenge bozali. Ndenge bato musu ba beta musique yo salama normal mais maison qui est bien j'ai bien la musique ba de match qui est bien boyo comme maison de la maison mère na boyo quand on va voir ça yo bon on ça la bino des annonces dans un commentaire et belete on ça l'émission yo dans ça on me belete bino ne bo juger bo commenter bo pe ça va point de vue na bino mais boyo kaka maison de ka. Salut, je vous salue, bonne année à toute la famille, oui, ensemble Australie. Bonne émission, on a tout dans nos questions. Donc, on a maison mère, comment on a donc un fan fanatique, à reconnaître la musicien, pas lié, tu vas bêtiser, pas qui m'orchestre. Musicien, tu vas bêta, mais fanatique à lui. Fana woyemba to musicien ndem da woyemba to musicien obeta to fanda obeta do qui présence à fan il est qui musicien ah mais wenga moto ko mo to beto lo kela moko mo nsuzo wenga omoninga nde naza boye banda lobi toyakiti sikono na laliti moninga depuis na banda wenge na discuter na moto te loko oyo oza première moto oyo provoqué ngotenga mosapi na lisoko bomba voice so bien so yo mekinga te nga na oyeba o et puis mondo bando ya répondre faut bonga maka chaque jour ko sala ko terera Manzaka yo loko yo lingo mekanga otuninga kesonga na sala nini batu bakolakisa loko nga na sala loko ayo yebi yango te yo wenge lobi ok yo wenge lobi na koti à $3000 na wenge te yo onga sala na wenge yo yebi yango te batu nde bakolakisa po nga za na kimia moloko te misi musisa mutunanga yo koyebanga moninga nga na riska vina moninga ngana na riska vinanga pona wenge et puis moninga apesi mukona na sima otika loloba kombo nanga yo sakana nanga zo voice yo kisango presi chaque jour bando ya répéto yo fo bonga maka so yo la kisinga te ngana la kiso et puis dans l'action que yo kozala te dans caisse ndeti ba misel tout auto banana ba ba longwa mais nga tant que fan peta le roi de la forêt na longwa te nazalaka dans l'action soko bonga mité moi le roza na poso beta makasi na wenge o rebeta encore il faut tambola na bagarre de corps chaque jour yo ba notambola so monia longi na nga na rep faut s'entendre déjà mabe na prévenir yo nga batanga poignard na risque vie na nga pona wenge moninga mutu nyosa sala na wenge na lingake poezo orchestre na nga beta na wenge te na intérêt bundisa hote yeso mona na matin podem na beta musique te tout le musicien le kana wenge nga longola $5 na nga 1 franc na kabeli tous les musiciens na sala ngo po ba beta na maison mère so muta longwe wenge relation nga na esilaka na sala ngo pona lingaka wera na sala ngo pona transiter pona linga orchestre na nga et puis na bando sango lelo te yo porter la wenge ni obeta wapi
bafula oti yo kasi oyeba te ke sila keza na ba niveau na ngoti oyeba te yo loko makinga na la soki to sala no musama oti yo sala musala peut-être simple onga sala ke leki yo sala yo go sa mission ta moko ofinga muta avec fonction mboko otambola obosa koza mona no ota vino na risque kaba bukanga linu pona wenye bachanga ponya pona yo lingo yo mekanga na ola kisao chaque jour ba no mone longnanga faut s'entendre présence en abe ya bombe le hôtel na ebisio ngongama très bien penza aux premier soin yo comprendre ça c'est Odile Manzaka nani na lalité boy ngamu to so making okutana wana kuteza ba vantité c'est renseigné non bien orchestre ti okoma place oza c'est renseigné on la mbanga na o olobelanga makambo nga na ebite ngati na vidéo wana po balobi oka mbalobi olingo lobeloko na mise à presse o eza ya ngote après tango lobe bongo esaleni yo ngasi presse wera lingo ko le Odile Manzaka yo ali bomba na mutuna yo selo yo kanta bongo ngala sa concurrence na yo ngala sa concurrence na yo tout ba voyage na totamboliti bokoti combien yo koti nini yo mutambati na podium na relation na pambi we rambo abambi we rambo nani amati na relation na pambi we rambo o gata sonité puis il faut ça les formes mais marabatu na rap yo kaki kutozala na yo zaki musika te ti we raloba ozo yoka ke mutu nyosa faya na batu responsabilité à la place atika ko yo kaki yo pe faut ça les formes la mission faut ya rapena ne tira balandako yo ngana olakisa en tout cas bonjour pena na na pongi na ochola mukande pour appel voice wana en tout cas mukili pena iko skize ngai et puis nga déjà nazara pour dire déjà mort vivant ce que je fais so muta reconnaître ngote lelo na wenge ce qu'il faut à sorcier donc ego changer na ngote ego changer te donc na lobby bongo écoute motenga mona na partager les en sous bien donc eza bongo parce que nga na olingate donc mutu moko obando sala lokwa batu ba obimiso ndie mutu na ye ezo sala bien te poani mutu na sala bien so mutu sala bien ta ola tabila mandeni nga na kokoma na niveau na silikatina sala mutu voice c'est que leki ngane naza boso na dépenser mbongo na ngai opesa ba musicien ye fois c'est pelaka ta silikaka kaka voyage toke o aza toxique ngana ina makaba totelemi na aéroport na makaba osenga ngai loko ayi sango te yoza même moral nanga donc c'est semeur de trouble na répondre écoute na bino na ye makambo wele talinga te na koyi kokota ngoti na zume makaba akoye bana longole pembe na ye toke musika pembe toke osolola mais la tikala ko yebise makambo ya bande kulubate. Donc, c'est comme on comprend que dans cette analyse, c'est semeur de troubles. Donc, Côte d'Ivoire, yo zala un orchestre, au bête à soi des enceintes. Oh, on a la bossa, peut-être on a pas mission, sous yo faut se peler nango. Ngani na zaba ba convaincre, ba corrompre ngati. On a aussi les aponga moro na lingi orchestre nanga et puis volonté nanga. Na sala ngo po na za millionnaire te. Na bima na ba Jenny na café. Moi ça tika go pesa rapport na ciment. Et pas chef que ngana ki ko et pas chef que ngana ki ko sombela ba musicien bilamba. Quelle image obimisi. Pena zongi nazo tuna e olobi bongo poanya zo lo balanga ko sombela ka bango te ba musicien na biso baza bengra. Est-ce que c'est toi me dire ça? Au comment il a niveau pesa langa rapport que na ki somba ba musicien bilamba ba musicien sur quel but? C'est que le réseau ça là est jalousie. So la ndi likatina comme la voix suana. So na bien bande ko sirete makambo eleke bele wana non yo quand même na kanda. Toza na commentaire mo batie wana na émission mo na ndo sa likolo wana. Na bando bela Goldberg po ya atalanga na filmer. Mutache commentaire mutabimisi nini commentaire wana azape kan orchestre. Mais faut yo ka yesiko pa baby sanga mutema. Mais yo soko banisa na baby mutema pona ba mission nyoso. Pona zalaka na yo. Lingala na ye o kabela ngate pona nini opesa ka ba mission mususu. Mais ngana yebi question na zana ngona pesa mutu nyoso. Yoko ina odigala donc yoko kabola ngana ba mission nyoso ka pona yo. Donc on comprend que moi simo aza motema mo ya jalousie na kati. Azozo commentaire ou explication azo pesa nga na o mukolo commentaire ala singa eza ndenge mode.
oh na bengi e yo kanga ba photo wan tozo zonga oh lobi na nga langage mabe ngabi oh langage na mabe na loba na buto katel nga téléphone ah na loba ki na chambre na ngeta na presse 3h du matin foya na chambre na nga oyo sani ata so muta moni yo po bakaboli batu ba chambre on ko expliquer nini banda opété ba commission exaucé na gladi ba akomi koloba makambo ebele nga labi oh makambo yo zoloba nazo e bato zoloba na ngona place problème nini. Donc ça n'est de trop non ko kata ko bimisa on na zana monter parce que ça a bien été. Donc c'est merde de trouble. Mais la bouton na oloba de problème nini tiens ça ba voice non ça na groupe nga kuna zaki olala mais yazo la msanga na tongo pas expliquer nga kuna ebite que so mi solo ezala yem de expliquer mais faut yo kama kambu oyo yazo koti sanga na kati pona ba musicien. Donc makambo zaki bo belé mais na ko pela ko détailler nyo sauter tina komi na niveau na silika boy nazaki na posa nde na banda ko loba na aéroport réagir bato moi est-ce combien elle est sorcière vidéo wana na tindi likolo eza vidéo ya banda déclarer ba présenter au concert esili bazo présenter mutu to ba fan nde bazo senga mutu ya robeta akomi ko silika sika liko podium nenga na filmer place président ça le quoi moi blague na tindeli yango par rapport à mon nenga no loba na chambre et doseye que atika ko silika nenga zo ba décision na ko tika orchestre boy azo vidéo wana amona ke ne presa bande ko seka pour doser ya comprendre que te muta na problème nete yazu vidéo wana na motema mabe na ye ngala yebise motere nga kutu pe presa boa ki ngate po ani na siliki te ta vidéo yango oyo ka te ta presa lo ba vous connaissez Sarah Solo nga pe na yebise presa o boa ki ngate po nani po ani nga siliki te na zu vidéo wana na tindeli azo partager ngo ozo ayo ki pe sonité ozi pe voice yango ozi po partager yango yo ko partager pe voice on na lobby wana yo ko to ko partager nango te parce que so za mutu normal o sala ngote po ti bato ba mona ke komi suna niveau be bananga ba kangondo ki obe ko finga ni yo fingi nani te nani yo manquete nani yo manquete tu te permets ngakut na discuter na ye po mutu moka jiflake mbata zo lo balanga kutu soka mekai na ngana beteli bende mais mutu aza cadre en orchestre yo ko partager kutu voice on a te follow yo ka soni ba nga batala pena o komi suti na niveau so na ye nani yo discuter na été nga sikola za batu wana yo solo na bango te bo sali biloko non moi je dépends pas ce que toi tu attends que dalle moi je dépends pas toi ce que toi tu attends OK moi j'ai mon enfant on a tika kabona keta msuna bimina butu sans muta sécurité na simananga na tie vie nanga po dans l'orchestre attention yo so anana nité bazo direct direct bino bo sala ngaku dala nango na ndaku mais na ka moi ke ozo réagir bongo ba otalo po ba lo bake mutu ne sala kanango o sango exprès mutu mbo kanga malanga ka poka bolanga na batu ozo ilanga ba komba batu mi sana kutalinga kote yo kabela ngate ye kutu nanga zaboye ngoni kutu fete nini commentaire wana takuta taka ngo pona bulibo pona bo sona na se déchaîner les assomo so lingi ngana lingo na part non lingo na part na yo eloko esala ka motema mabe ki jalousie obandaka na ndeni okosela nga makamno déjà na Côte d'Ivoire ke ngana te somba ba Michel Blamba so na somba ba Michel Blamba na sali mabe yo za na orchestre so ngana bimi na te somba ba Michel Blamba na sali mabe na sima na nga yo obeta li solana pas chef pourquoi est-ce que ça monta bien o partager no pe voice zo banga te après so partager de changer nga makanso na za nango so partager de sani c'est que mais ça na ba jeu ça la ko manquer mutu ba solution ba tutu ba bongo te parce que nga na yo manquer mutu respect ba mon bongo te na reconnaître musa na yo pour reconnaître mutu pona comme na niveau na silika moi de ko batu ba na ba yebi combien de fois yo makamni no zo lo bana sima kuna pona orchestre oyo betaka nga so olobi mabe orchestre ko ino mamoko ezaka yo moko te nga ko za lo bana lika mobo na oyoko mais on comprend que attitude na ngana échanger parce que so lingi we raté bongo ça na ngani yo ko tina kutu o fa kutu o sa no kutu lo roti bonga de na za bodana sa be mission na lo be la batu o na makambo na ko lo baté famille na ngetala bon voice c'est ça ngani tina sele ke ngana ebete o za mutabia nte
déjà vidéo oyo wana na tindi wana so za mutu normal oko partager ngote vidéo oyo. Mesdames et messieurs, pour finir, Boka liso asuka oyo, Odile Manzaka toujours. C'est bon ya na yo ki na ngayo alongola nde kombo na nga na munoko na ye. Alongola kombo na munoko ne ngai nyonso pa na nga tout ça fait partie ya actualité ya ngai. Soko yeba te ngai yanga bongo puis nenga te voice so dege na zozo bapel ezo sala nga bien bapel moyen te. Donc nyonso pa na nga faye ba ke tous et les kaka na nenga actualité. Et pas la nga mutamona ilo na sali mabeza la te. Ka dans les vides bon. Ezala te. Et yo garde la réputation non anda ko lali. Regardez réputation no lali. Oya nga etumbama. Ngai nyonso na so bapel ezo kota moyen te ezo sala nga bien. Je sens bien. Voilà, mesdames et messieurs, Bocho Landa, Maramozo les canons maison mère. La minute choto so anabino, Maramozo Belezo les canons maison mère, Odile Manzaka, Sarah Solo, Zara Songi, Aïba Lingarate, Batba Sola, Nabatu Mususu, Makaba, Zoche, mal à l'aise par rapport à Barando Bazaranango, mesdames et messieurs. Il m'a boyoki. N'a pas commentaire rebelle au salate. Sala lelo ezate. Parce que il m'a boyoki ndenge marmozo leka na kati ya maison mère na minute oyo. Boyoki Odile Manzaka nde baza ba problème na Sarah Solo. Boyoki bino moko. Donc Bisokin France Télévision analyse valable donc batinde libiso ngo mambozo leka je tozalite na éviter ce que zande ni kuna mais aux important maison mère na minute eza rokoya maison mère eza na moi shit par rapport ya maison mère ndenge zalaki wera ya awa na Afrique du Sud a beta banzadi ya niveau moko bo comprendre. Maison mère eza okoya bondima bo matisano maison mère bo ça la promotion orchestre bo ça la promotion ya groupe bo ça la promotion ya album zo beta moi je sais pas donc bo ça la promotion parce que bo ta JBM Piana après 10 ans bah oui que JBM Piana on a sousté aujourd'hui JBM Piana comme ici bateau au lieu de faire ma discussion bo ça la ba WhatsApp ba nini Odile Manzaka, Sarah Solo, moi je préfère mieux que bossa la promotion, il y a artiste, bossa la promotion, il y a orchestre et vous allez mal mon mingi. Mesdames et messieurs, parce que il y a Kala, Azawera, il faut dire la vérité. Donc c'est ça quoi. Si ceux qui vont faire la vérité, différence, il y a Kala, différence, c'est ma casse. Donc c'est ça. Voilà, mesdames et messieurs, merci de la fidélité et confiance. Vous êtes belé fort. Tout ce qui est la confiance, vous pouvez faire des commentaires, vous commentez. On a vraiment commentaires et belé zate. Vous landi, marmozo les canons orchestre. Donc, vous jugez quoi. Voilà, mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.